soza mobali batie musape na liso faut ça la réaction na oser la serge ça la réaction na rappeler n'engali ba fufa malili na njili na quartier D parce que je vécu avec lui na hôtel Edi Makutima aye na quartier njili azolia ba fufu na ba mayankamba webi soliste abetela disque mayankamba tango zolia ba fufa rolala na bikalbitus na quartier 1 tu te rappelles moni ba yebi batie mbali musape na liso faut bima onati ya baki makamba ko beta na ba manda chante na maboko na ba makofi siko manda ko bunda te ba bundela manda ba goro kanga bango yeyo mobali avandi awa nana agai gochi nana ipon nana tombo inage croiser makole kanga mayo bagite ya kitine rapport yo kokai na pesa ke dandimbela a continuer 2-3 émissions na ba kombo ba manda chante wana grand frère na biso Angeli aya kina kitana aéroport Angeli foya ya king tweki Posoka yeba timbi singa na banoko RVR le gatin Congo tu as besoin muta uta Rwanda auta Sénégal aya tokumisa yende. Quand c'est le fils du pays natif quinois mwana ya banda neti ngai fali pupa mwana bandal ngana mwana njili fo bana bandal neti ba Serge wana bakumisa ba fali pupa niveau na yenga na ko loba te total la TV biso tout total la TV total la internet niveau na ye amibenga moni mutu so comme na ba confiance en soi c'est pas pour rien amibenga ki king te pour amikumisa atali na sur le plan artistique niveau na ye place ezo kendela. C'est pour cela qu'il a compris que non, il est le king. Biso pe toya na ba bagarre king atika la king libelate. King eza panier circle, eza couronne. Oye ko longwa pepa king et quitter les artistes musu pas comme king. Faut to sala ba effort to battre record pour to atteindre niveau wana. Valeur a fallu pour pas na rosepela mate bon chesogi chance pesa mi ya ba mikili ya ba Nigeria. Faut tout nango ba Davido. Pour te comprendre valeur a fallu faut que tout na ba Davido ba question yo, que tout na ba Diamond Platinum, que tout nango ba Wizkid. Ngata na tanga ozonga respect na ba grand atika ko diembela na sima ferre. Faire azo sala bagarre na ye faire gola c'est un grand. A sala boulonné normal, yatika la ko diembela na sima ferre. Yomon ba mo mbrouiller faire gola moto ve la sala ba makamune mususu akomi distrait ko sala sala ba makamoro bo elikola ba bango ba Serge. Te ye patika ba kombo ya bana bato. Ya nani? Ya Manda Chante de ya fali pour pas DiCaprio na sepeli kuna ba wario nga na oluka ba soutenir nga na senti ba wario ba pesi ba message mora bien pour nga ils a fierté nga na gagner quelques âmes o gagner ba âme fali pour fali social zui ba âme et sili so nga ko na lo beza vérité ya confirmer que fali pour pas aza king eza vérité ba confie lo mide pourquoi lo bala sa légende pour comprendre ka ko wela suma ba ki king te époque na ya ki king c'est les kazala déjà king akenda vani na légendaire ne mona ba VJB ba vewera ba légende photo lexa bango déjà. J'aime bien parler la vérité. Fali pour pas azane na conquérante conquérant na ye eza ba artiste ya libanda parce que na kini pesa ngana un exemple tant que yo journaliste na kini rocha conquérant nani sozo gafo zozo ngate obunga neti Serge Abungi pour moi mobali so comme na ba vie ba vitamine OK fazer pongi o mone longi otengama neti ngabo o mona te face ya tout droit bozo ba image ba tumusu botala ngo mona penake non libundi ya vertical ya berer zambe tolobate filoko tolobate zambo yo ozoluleka bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kusomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province Sabamolais, Mupende, Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, massé yango na ba parti oyo ngi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez,
Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, je suis là en plein cité du fleuve. Donc, tu es la Kourougank Mandala, na fief naïe, donc na palais, na cité du fleuve. Donc, émission PC la plus d'aujourd'hui. Toujours tournant en plein cité du fleuve. Donc, merci à Boss Eric Mandala, le docteur des ignorants, patron très responsable. Merci à Willy Mandala, les Siciliens. Fermez la sémence, respect à vous. Kakato Mandala, Sakis Mandala, Arnaud Mandala, la petite famille Mandala, Mobimba Bambote, Sarah Mandala. Donc merci beaucoup. Et merci à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Léa Dimbi, la Canadienne, maman sociale. Merci à vous. Merci à Alfred Adi Misaka, garçon très responsable. Libanga, la cité du fleuve. Merci aussi à Kingston Sono, les boss. Depuis Lyon à Rotala, Mathieu Bonché, Yves Dissoirek, Motema Jordan Moussine depuis Suède. Bambo TBD, Tozo Kota déjà, donc Tozo Kota déjà, gloire d'Yakese. Tracy Mbelenga Pro, Yabo Ezalate, donc Tozo Kota. Tomoni déjà parlé en Oyo, donc Mathieu Bonché, je suis là et je salue tout le monde. Obalinga Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC la plus. Mesdames et messieurs, je suis là, charge de la jeunesse congolaise. Et pourquoi pas, je suis là pour bien travailler, toujours à Lenga Congo. Et merci à la Lyon, Nicoletta Ben, Bambote Belé, Sikozota Labiso, na profité na posa Mbote, na Trésor Bozo, les mannequins les plus chers, Trésor Bozo. Les mannequins les plus chers na Kata Suisse, respect à vous. Donc je salue tout le monde. À suivre, donc, à suivre. Voilà, je suis là chez Mandala. Donc merci mesdames et messieurs. Parce que l'émission PC là, ils ont une émission en vérité. Bisoto Lingara vérité, n'est-ce pas? Anita Poula, maman sociale. Merci à Jean-Paul Nzouzi Katoumwa, papa na Samuel. Donc c'est ici chez Mandala. Donc Rina Fief na Bango. Papa na Samuel, Jean-Paul Nzouzi Katoumwa, merci à vous. Merci à Angèle Nyota, mère de 4 enfants, toujours belle, Madame Ngoui, depuis Ottawa, merci à vous. Est-ce que Mandala, il est là? Ok. Oh, Ourougan. Ouais. Salut papa. Ouais, tu es au talon à palais. Ah, tu vois, ça va surprise mon bon amour, tu vas bien rater, ma salangaï. Bonne santé. Ouais, ça va. On va pas super poser notre la côté crâne avec un grrr. Soyez les bienvenus. Merci mesdames et messieurs. À suivre, Elenga Congo, PC la plus, émission et vérité. Donc je suis avec Kourougank Mandala. Donc voilà, donc je suis là. Tais-toi, on a parlé. Tout ça, on a parlé. Donc tu vois, on a bisous. Créer un basket, on a un multicolore. Voilà. On a fermé la rail. Voilà, mesdames et messieurs, on est déjà en direct. Sirelenga Congo, mes partenaires, merci à vous, merci à tout le monde. Kourougank Mandala, santé, ça va? Ah, Michel. Donc, na pesi na mbote na ba tout bazola na ngai gisi mwanga venanga za na kini. Donc, Mathieu Bonché, nyo suzoleka bien. Voilà, merci beaucoup. Toto sa émission d'abord na yo et ba tu ba benga ki ebele, misusu ba fingio, misusu ba kumisio. D'abord santé à famille. Nyo sonen. Santé, ça va, tout marche bien. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, nous sommes bien, Mathieu Bonché. Merci beaucoup. Voilà, donc, bandiko belé ba tunaki ba yeba ma mandoule na yo et comme na niveau nini parce que tu ki ba disque ozobi misa bientôt là et okanganga na kisi, c'est pour quand d'abord? Okanganga na kisi déjà c'est déjà disponible sur toutes les plateformes. Donc tout on a besoin de télécharger Okanganga na kisi. Allez-y sur toutes les plateformes internationales pour retrouver déjà Nzembo na bino Okanganga na kisi. C'est juste que je vais larguer le vidéo bientôt là. Donc dans 5 à 6 jours, nazo annoncé déjà sorte officielle, il y a vidéo na biso Okanganga na kisi. Mais pourquoi Okanganga na kisi to sola directement? Okanganga na kisi Mathieu Bonché ça parce que moni réalité o ngata on a outil libana na yeko kuta na kin na moni ki ba fille ebele na kata kin ba kotisi esprit ya okende ko kanga mibali pa mamu eza na mère moko boya créer makambo na e donc so yeka na photo so ba kangi mobali na kisi bosa ni vie
obosani makambo nyonso vie donc biso tout okutana pe na ba étape ba ngambo mais le roi tout ça ba gurugang to surpasser ya on azo conseiller surtout bana miki il faut que la prudent na ba tout o bazoya ki sasa sika ba petit ba koma na technique déjà au kanga ba noko na kisi ya osakana te ba noko pe ba koma soka zui momi moko ya makambo ke mona mwasi ba bagaré ba vina zui bala akompole ka ki fio ngana niveau na été mais le roi bolingo ekutani se biso akoki mangai crack aluka kangi na moto. Voilà, merci beaucoup. Aluka kangi na moto mais bandeko belé pe c'est qui trop par rapport à émission tout ça qui na yo balobi ozwini ni pas fali pour pas banda côté là ebo makamuna bango na sele yo makamwa manda na sele yo etali yo te omoni lelo yo faut comprendre musique congolaise toi on a besoin de faire évoluer culture. La musique congolaise ils a problème il y a bisoto artiste et tout as musicien congolaise il a droit de mettre Pierre na kati ya culture congolaise. Ba culture mususu, ba culture nigérien, ba culture ivoirien, ils ont volé parce que ils sont together. Tu vois? Mais biso toza together te, tozo makambo fingana eza ba musique aussi les kakala. Lelo to on a besoin ngai na sala featuring na vena nga fali, lobi na sala featuring na vena nga fere, lobi go na sala featuring na vena nga kofi, c'est ça l'évolution de la culture congolaise. Mais so ezake ngai na Gez Mawete, to so la raté, ngai na Innocent, to so la raté, ngai na Gez Fabulous, to so la raté. Mais comment on va faire évoluer cette culture musicale congolaise? Ça va pas marcher. Donc faut tous en abonnement quand tous à la ini pour te faire évoluer musique na biso mboka. Nga mamba fali na kumisi falite, fali na zolo ba réalité ya vie. Na zolo ba makambo ezomona na miso. Nga moko gurugang ne na ebu na charge na battre ba record pour na atteindre pe ba niveau grand frère azanango. Lelo na beta ba featuring na ba Davido, na beta ba featuring na ba Diamond Platinum pourquoi pas ba P-Square ba Whisky tout le monde. Faut d'abord qu'on ait exemple à suivre. Les vieux a tracé un chemin où a que la biso richesse, que biso tout le temps on a chemin on va faire des exploits pour la musique congolaise. Donc manda chante na koti m'a ramené parce que je suis des natifs Njili. Je suis Njiloa. Tant que ça la émission ça va Mathieu Bonche na kenara maki. Au moniteur ba acteur le rôle ba Jackie Chan Arnold Schwarzenegger, le acteur le rôle là Ting, soit l'inga bimsa net film Hong Bak, fakota maki, akanga ba prise wana tout azo beta bien. Parce que soit yego ça la film na ki budi go mona au boss na place la beta gauche, a robeta lokolo. Ne sala ngana kende maki na fief na ngai Njili. Pona benda ba milimo mususu ya bakoko na biso ba chiwara et la tangana nzoto tant que bagarre. Mais na comprendre que batumsu na ba commentaire bon, on ne sait jamais batumsu ba ebi, romona mutubo alobeli. To bombaka peut-être ma papo parce que toko se faire voir donc ngana kata musique à Congo na outil des gens dans le business. Je suis un entrepreneur on a luka vi na nga malembe donc ceux qui na yé musique na kanda parce que na tikela ki musique qui temps na minute ce qu'on a s'en charger donc makambu ya Serge bon na rolo ba ngo trop te posa pe ko fula e ya moni mikolo ba mo benga ba jeune garçon tout bazanga mamba osala bazanga makamba osala baza distrait na okotaka makamba batu ko betara masula ba mo benga ba Serge. Pourquoi? Kasi ba Serge te est-ce que aoluka guerre tant zo benga ke Serge zo banga te wana mutu te c'est le Oscar te mutu te pa batu na ye atin oh andeni anzali zalate makambo atin oleka te guerre c'est la guerre bagarre c'est du bagarre olobi to tchaba matériel to tcheba matériel vous comprenez yendenge zawana azomema makambo na ndenge ya lingeli vous comprenez ba faire rigola baba grand frère na rana ve na faire rigola a solliciter nga kuna za na label na ye parce que ayoka ki œuvre nini artiste azo bimisa na miso batu tout à l'heure Victoria Kimanya auto benga nga a speaking ke bana featuring musu ba beti na ve na faire rigola est-ce que ba niveau ba featuring nga na beti featuring a munene c'est le beti zanine ka ya ina falit yipsanga no featuring c'est le beti ya Gaia na Afrique bien la chance ko Mathieu Bonche yipsanga exact. Ozo comprendre Mathieu Bonche lukelanga featuring oyo Serge Asali ya makasi zate ya ngoni mikolo na lembi Western Union po anga mambongo elengie Edi Timba boss mboka Mathieu Bonche no bina yo mon vieux Edi Timba boss ya mboka musenzi na dollar l'appelle tonton. Imaginez quelqu'un dollar qui l'appelle tonton Edi Timba boss mboka to peso bambo te bele to sentir dollar e bengaka e tonton donc eza mamba ko sakana te yango moni Mathieu Bonche to ke na biso na ngoma malembe batu ba meka ko tuteke yo guruganga lobaki boye ozonga neti na gauche en tout cas Gisimo ngaza témoin popoto na maboko ba Robingele ba Elo Gata ba David Gata ba vena ngai. Vous comprenez?
nana kina na la na ve nga gisi mwanga neka na bino ke mikolo yo Western Union lembinga Edin Timba bossa mboka dollar l'appelle tonton. Voilà, merci beaucoup à Templar Mbengi. Donc, Templar Mbengi, Balobina Kata Paris. Templar Mbengi, merci à vous. Donc, moi, Nachangwa Solo. Et merci Nayo. Merci à Sam Kunku. Il y a Aimé Kunku, les nécessaires à Zotala Bisso. Merci à Odilom Ampouy, à Jordi Samba, Serge Ngwaba. Merci à vous. Nabo Sanité, Anita Apoula, Maman Sociale, Trésor Bozoli, mannequin les plus chers. Bouzaï Belé, à Rotala Mathieu Bonchier. Merci à Jacques de Breton. Papa Nachevi Bifoum à l'international. Jacques de Breton, respect à vous. Couple vous en toko, Batala Rabiso, trop, Maman Béatrice et Papa Carlos, merci à vous. Mais ce qu'autant les lots Zotala Fali Poupa, parce que les autres sur la paix, bah Wario batinda qui ba message et puis nazo signaler na batu que Elenga Congo ils a rapport na musicien té. Mon côté, on est là pour tout le monde. So sali musala bien, to solana yo. So sali musala pe bien té, to lobela yo. To contacter quelque part pour te soutenir artiste non, je ne suis pas là pour ça. Donc vous comprendre biso, on fait seulement des émissions. Voilà, merci beaucoup. Tant que vous avez lelo yo Fali Poupa, Misiamboka na biso, yoza misio bimarali banda. Oko ko chai na ligne ya banani. Et puis oko mona Fali Poupa na niveau za na ngako minenge nini, yoza musicien. Mais na lobi total la TV biso tout on a carte internet. Ezana nzembo moko Alpha Blondy Ayemba, la personne qui tue les Congos c'est un Congolais. Mutazo Bomangola c'est un Angolais. Mutazo Boma Braza, c'est un Brazzaville. Congo, tu as besoin, Muta ou ta Rwanda, ou ta Sénégal, Aya, Tokumisa Yende. Quand c'est le fils du pays natif quinois, moi na banda neti ngai. Fali Poupa moi na bandal ngana moi na njili. Faut bana bandal neti ba Serge wana ba kumisa ba Fali. Fali Poupa niveau na yenga na ko loba te total la TV. Biso tout total la TV, total la internet. Niveau naie, amibenga moni mutu soit comme na confiance en soi. C'est pas pour rien. Amibenga ki king te pour amikumisa. Atalina sur le plan artistique, niveau naie place ezo kendela. C'est pour cela qu'il a compris que non, il est le king. Biso pe toya na bagarre king atika la king libelate. King eza panier circle, eza couronne. Oye ko longwa pepa king et quitter les artistes musu pas comme king. Faut to sala ba effort. To battre record pour toi atteindre niveau wana valeur a fallu pour pas na rosepela maté bon tu soki chance et pesa mi ya ba mikili ya ba Nigeria faut tout nango ba Davido pour te comprendre valeur a fallu faut que tout na ba Davido ba question yo ko tout na ba Diamond Platinum ko tout nango ba Wizkid ngata na lobby mikole komi kaka oh yo ozo kote la fali bagaro fali sa sali ya parcours na ngata na bagisi munga ta na bagsité et au baksanine. Nazande musulman, faut me comprendre, j'aime bien parler la vérité. J'aime bien parler la vérité. Fali Poupa azane na conquérante. Conquérant na ye, ils ba artiste et alibanda. Parce que na qui ne peut s'en un exemple. Tant que yo journaliste, na qui ne rocha conquérant nani. Yif sangat. Conquérant atende olanga ya zo battre record, après yende to rocha. Tobando kita, ti place pour mon niveau au pointer Gurugang, ba pointer ce qu'on a une vitesse moko ya mata stage. Donc on a roti que stage na jube escalator. Pointage na mon mata on a difficulté pour la série de quiz. Directement escalator pour atteindre niveau on. Donc fallait pour pas ça vraiment na niveau moko faut que tout na artiste étranger ne ba répondre. Pour nga ba comprendre. Gurugang ba tumso boza complexé. Complexé na vie hein? Complexé na vie oyo sina les gars ba niveau na mbongo ngai na lesa musique nga na lesa musique ndelinge bando lesa nga sikoyo parce que na comprendre que non j'ai beaucoup investi dans la musique c'est maintenant le temps de récolter na cause la complexité jamais na vie ba tutu ba otala nga na TV o ba yebi complexité na sotango kala to uta déjà na pasi Touta pena na pasi to teka bambolongo na ndenga ba souffrance nzamba pambola kate a pamboli donc na mito to sota pasi donc ti liwa vie a pasi na reconnaître en sauté
Pour aussi ça dossier à Céléo, message à Souka, ceux qui conseillent au Pessana. Te yé na repese conseil, te tanga ozonga respect. Vous comprenez? Tanga ozonga respect na ba grand, atika ko diembela na sima faire. Faire azo sala bagarre na ye, faire gola c'est un grand. A sala boulonné normal, yatika la ko diembela na sima faire. Yomon ba mo mbrouiller faire gola moto ve la sala ba makamune mususu, akomi distrait, ko sala ba makamoro bo elikola ba bango ba Serge. Conseil au pesa Serge Zatin fo ameka nanu ponga na ozela pone na pena boy pour mobali soza mobali ba tie musapena liso faut ça la réaction na ozela Serge ça la réaction na rappeler nengali ba fo malili na njili na quartier D parce que je vécu avec lui na hôtel Edi Makotima aye na quartier njili azolia ba fufu na ba mayankamba webi soliste abetela o disque mayankamba. Tant que Zolia Foufa Olala na Bikalbitus na quartier 1. Tu te rappelles mon ba ebio. Nana CV na emo bimbawa CV ali. Nzoto na nzoto un artiste wana mzemba bimisi nana ba accompagnateur orchestre na nga o ba betelie. Tika komba mwana bato. Te ye patika ba kombo ya bana bato. Ya nani? 1 ya Manda Chante, 2 ya Fally Ipupa Dikapo na sepeli kuna ba wario nga na oluka ba soutenir nga. Na senti ba wario ba pesi ba message mora bien pour nanga ils a fierté nanga na gagner quelques âmes o gagner ba âme Fally pour Fally social zui ba âme et sili so nga guru gang ba âme Fally pour pa ba sepela nanga ils a été pour na beta masula Fally pour na lo ba vérité pour na lo ba vérité et là on est au monde le bi vérité tout on a lo ba vérité ba talat tout on a lo ba vérité il y a confirmé que Fally pour pa aza king et za vérité ba Koffi Olomide pourquoi le bal sa légende pour comprendre que wela suma ba ki king te époque na ya ki king c'est les kazala déjà king akenda vanile na légenderie ne mona ba VJB ba vewera ba légende photo lexa bango déjà respectons l'homme à son époque isa époque il a fallu poupa il faut la respecter donc vous comprendre ngai nazo sala nga promotion mutute nga nazo beta lisolo mingi yemoni mate bonche eloko zo baisenga pe ba mission ba ko mobenga trop nyonso wana ba ela nga nako fula Serge te to continue ba ki soki mobali ba tie lisapina miso so ba tie mobali musapina liso fo bima wana ti ya ba ki makamba ko beta na Manda Chante na maboko na ba makofi sko manda ko bunda te ba bundela manda ba goro ganga bango yeyo mobali avandia wana na arai gauche na ipon nana tombo inage croiser makole kanga mayo blague te itinéraire port yo kokai na pesa ke dandimbela a continuer 2-3 émissions na ba kombo ba Manda Chante wana grand frère na biso Angeli ayaki na kita na aéroport Angeli foya ya king tweki pour sora yeba timbisi nga na banoko RVR le gatin nga na ba maître Fabrice TGV bazana na oleganzani musique il faut zonga na bandenge ba série Bill Giton elaki o gazé Bill Giton na TF million na plateau pour respect zonga faut donc respecter bato ça la fierté à drapeau vous comprenez faut donc respecter bango na yaki na TV ton na démarrer qui no ça ba reprocher kinga non inos bientôt ça la boulot est bien na singa ki excuse na bimo na mai en tout cas je te dois du respect pour ozo bunde la drapeau mboka c'est comme ça to ka sonité soko gafé oye ba ko zonga na nzila non sozo gafé ozo zonga te obunga neti Serge abungi. Pour moi, mobali so comme na ba vie ba vitamine OK fazer pongi au monde longue otengama neti ngabo au monde te face ya tout droit bozo ba image ba tum subota la ngomona penage non libundi ya vertical ya berer Kurugan Mandala pour finir avec vous tu remis vraiment Koko m'a déjà na souka na bois quitter mais ba ya on a lingi bandeko ba faire découvrir yona nous atala mo ba bilo mo asika o elebiso mikolo et c'est Pelissa Ani Walo motema Christian Louble patron azotala biso mon grand frère Ani Walo il y a Christian Louble mon grand frère merci à vous et merci à Sam Kunku. Respect à vous, Nabosanité Bandeko, tout balinga Mathieu Bonché. Je suis toujours là avec votre émission PC la Please, émission Oyezoloba Kaka Vérité. Ça c'est pour vous, Willy Mandala les Siciliens. Editimba na Toulouse, yonde bo samboka, le dollar est appelé tonton, dollar est appelé tonton.
Et dollar t'appelle tonton. Bengo go gengo go gengo go gengo. Me bazo begiza machikwata. Bango bazo beta machikwata. Bazo begiza machikwata. Willy Mandela yo les Siciliens. Arnaud Mandela sa aja ya FIFA pesi bango carton jaune. Jaune avertissement. Bayo quitte Serge Kozwan des cartons rouges. Après Kozwa troublé vertige. Troublé vertige. Kizungu zungu troublé yaya. Troublé troublé. Même otonyo sona mokili oyo. Azalaka na mokonzina ye. Même c'est moi Mandala na yeko corrige animation en Congo na génération nangai oya ko boya na ko sans charger Mandala soda na banga getumbate alekata losako soda na banga getumbate Jona Jochi bambu astoneti go kandi bujwa ngimbi zona ngimbi o Mandala soda abanga getumbate Leli, bana boyo kali solo. Ah, leli, ah, boze timba na Toulouse. Yonde bo samboka. Gengo, Simba. Ngoza. Gengo. Metalaba Serge ba meli bambu mabavimbi samata masima. Omoni bango ba meli se gadre. Po baya minene. Gengo. Simba. Ngoza. Wege. Yagato binana wege. Yagago binana wege. Arafate yakufagi na moto mamdala ya lobia go kuvelande wege. Bloke. Aya wege. Aya wege. Trésor mfutu mabi. Jise dare nangola. Ngota wege. Makamboyo matebosi. Voilà. Ce qu'on va blongo nyo soto zwangoka po ba trésor mputu bazozela ngo ba JC Dar ba DJ Gloire. Omoni matebosi sina lobaki déjà que batutu bazana bango calme parce que moni est vrai ezosenga ezoatan. Lokola déjà nazo bimisela bango nanu okanganga na kisi. Okanganga na kisi bima sina solaki déjà na ba mécène na ngai lokola ba Edin Timba boss mboka. Na kata Toulouse mobimbezo tosa moellon de Toulouse mutalimbisinga Western Union bossa mboka basolaki déjà na bave nanga gisimonga ba Mandala tozo chapoa donc okanganga na ki sezo bima na otike donc a chance 2 mois et kangi mboka après na yesi koko binisa bato po moni mokili faut ba comprendre nga na makino okanganga na ki seza chanson moko boye eza R&B eza slow Usalanga inini pona loveo ya mingi balobio kanganga na kisi tika baloba pongande na lingio meya ngano tiliwara mokile ko baluka okuzala kaka yanga baby yeah okanganga na kisi balobio kanganga na mpungu ponyo sokoloba na kosalara ata bafingi nga zoba na kondima me balobio za na kisi ya mamu nyozo yanga eza yayo mobali aboyo kozwa ye wapye atikeli yo trona motema ye mogwa pona vanda ne bonga baby ata yo tiki pondu na kotuta ata basaninga mogo na kosukola ata yo tindi wenze na kokende Menyoso na ko execute baby girl you are my sweetie mupeti wangu hata leo kama una niacha jua kizi nitakungoja milele na milele okanganga na kisi balobi okanganga na mpungu Willy Mandela yebisa ye abeda shu bolingwezanga mizwe monakate apesanga tesika na rotana na lala nazwa tapongi popejo ya kanganga na mpungu Mathieu-Boss, devoir 2022 yanga Mesdames et messieurs, on est presque à la fin, donc merci à tout le monde. Donc Tracy Mbelenga Pro, merci à vous. Notre DG, mais peut aussi sana yo bandego nyonso bani ba contacter yo basande. En tout cas, naza vraiment na besoin de soutien na bino et puis ba remarque, veuillez me contacter. Mon numéro WhatsApp appel normal c'est plus 243 89 93 58 978 plus 243 89 93
58 978. En tout cas, bo benga vraiment et ça la bien. Ba remarque na bino ndeko ça la geto changer. Na bosanité modéro acteur et tozo kendena Angola bientôt na invitation à JCDA et puis Papa Lianza. Donc tozo zana bango bongo na Luanda ndeka makambo fongwami. Donc Edin Timba boss Yamboka. Dollar l'appelle tonton. Tout Toulouse en parle, Toulouse KO. Donc muta commission Western Réunion tente ba papier tondi na poche donné na za awa papier za ko pola na poche Timba ba edi boss amboka eloko commissaire tetini famille mandala kaka Mathieu bon c'est ça ko beta makamba famille te pona minute so esengi nga na bagarre na niveau voix famille royate ozo comprendre donc makamba famille faut chaka à côté nga na sala bagarre nga poso zaki na zaki ko landela bagarre famille ndele na sa makamba te nga na sa parcours musical Finga PC le ya na Paris yozana kini donc non yat non que Paris pose à la tête que yo naka kini non ya bana mikili bo benga binganga déjà pour studio na tisa ba dédicace générique na nga ya gengo simba ngoza na on sa clip là on a Paris na tourner na Jobira film ya za distributeur na nga auto sala nzembo ya Hero ezobima dans 2 jours j'ai salé déjà mon ami Hero donc nazo ya Paris. Donc Serge nazo ya kuna na ya nga mikili donc nazo ya wana na pesi mbote na producteur na nga DDT le roi de kitchen sound na pesi mbote na ba bureau na nga tout o balinga nga bana Luanda naza na besoin ya ba soutien na bino bo benga vraiment numéro oyo pour na ba aide o tout bomoni bo rosa l'artiste na bino naza sans conquérant sans adversaire sans polémique so bomoni na koti mo ba makambo en plus les derniers jours na sura makambo ezwanga mutu na ta ya rosa na promotion ya ngaguru gang pour na zana makambo awa obo découvrir pour na valeur ya mboka au Congo ezo senga bactère ba ya pour na rochaba vena biso pour to tombola bendela mboka. Voilà. Ça est fini, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Kingston Sono, merci à vous les boss depuis Lyon. Alfred Adi Misaka, Chichi Chibola, beauté plus l'argent, Chichi Chibola. Respect à vous. Merci à Elodie et Fefe. Napesibino, merci et belé. Moi, c'est Mathieu Bonché, toujours avec votre émission. PC la plus, toujours Elenga Congo. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Grâce Beauté Paris. Grâce Beauté Paris. Respect à vous, Nzamba Loposo, monde entier. Merci à Fondation Anna Luboloko. Merci à Claver Assurance. Et pourquoi pas Yves Disquarek, mon vieux. Donc, Sam Kunku, Tokuta Lambalasima. Et merci aussi à Zing Luindula, Babi Glody Luindula et Badive Mokonzi à Istanbul. Torolata Nanko Badive Mokonzi à Istanbul. Merci à vous. À la prochaine. Bye.